na ngongo eza na bato musu ba senga nzambe ba oke kutu nganga kutu abomata mwana epo mission ya ndeko Ngobila esimba te eza bien te. Mais makambo le kaka na yumbi c'est la même chose otomonaka eleka na katanga et son excellence monsieur Moïse Katumbi Chapwe. Poubelle eza ndeko Ngobila zo longola poubelle nyosa Kinshasa kala mingi te azo lancer opération Bopeto 100 jours comme mekakutu te. Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ila yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo. Bonjour chers internautes, bonjour na balandinyo sonu. Lelo bongo toza nazanga mon côté na kata plateau oyo nazala moko ya ndeko nanga auto partageaka ne makambo moko Naomi Abiba. Bonjour Naomi Abiba. Merci beaucoup. Bonjour Adèle Boussé. Bonjour na balandinyo soya nouvelle tendance. Bonjour na balandinyo soya Congo check news. En tout cas vraiment pour excuser na voix na ngai nazana un peu en général mais non ça va. Na pesi non so ba mbote en tout cas vraiment. Bon s'abonner massivement na Congo check pe pour s'abonner makasi na nouvelle tendance. Kata moi je salue mon boss. Boss tanga. La personne va monter minga bisi bon mutombo moi na muluba pembe depuis kuna en tout cas vraiment la personne va monter belé mon boss minga lobeza te quoi dès mutabana qui paye le mutu à continuer. Merci beaucoup Naomi Abiba. Et loko le mingi le logo bébé de la presse congolaise na ujana baeli bino ezali nini. Et loko to eli bino makam ozo les kala sur le net. Eza nini tozo mona ba pirater ba compte moko boye ya son excellence Gentini Ngobila ba pirater yango toni to yeba eza ye ou bien yete makambu o ezo lekana to yeba pe makambu nini o ya mopepe nini ya sika elibiso na kati ya Kinshasa parce que a eza vérité ou réalité to kolobela makambu nyonso ba imboka bongo nazanga mon côté nazana moko o bino nyonso boyebi aza mutu ya sika te boyebi bomonake mais yemoko solo la nabino amilu alaki a se présenter pe et pas la bino parce que bomonake Ernest. Bonjour. Bonjour Adèle, bonjour Naomi. Bonjour. Bonjour na watutu wazolanda. Chef Coutumier na Ngongo na pesi na bambota trop bana Congo bana partout bana Kinshasa na lela bino trop. Merci beaucoup chef Coutumier, merci beaucoup. Et c'est moi qui mingi akoyambayo, boni santé. Ouais, kitoko. Boni basa mu ya mupepa sika o eli biso na kata ville province Kinshasa, makambo ezo kende bien, studio kende bien. Ouais, makambo ezo kende bien, bientôt là. Ba ça la remise na ndeko André Kimbuta. Ndeko Gentini Ngobila mbaka o azali gouverneur na ville ya Kinshasa na moya lelo. Donc makambo ezo kende bien. Makambo ezo kende bien, makambo tout ezo kende bien. Et puis na linga ina bakisa wana parce que omoni problème ya Kinshasa eza problème moko ya munene ndeko Ngobila yemoko akobongisa Kinshasa yemoko te. Ndeko Ngobila azana besoin ya ba Congolais ba Kinois tout oyo bazana posa ya ko contribuer na ba idée na makambo nyonso pour totonga Kinshasa to zelate pour to zelara échec ya muninga te. C'est le moment ya oya na ba idée tout ba tout ezala même ba candidat wana nyonso ba nyonso ba ya na ba idée wana to bongisa mboko. C'est un peu ça quoi.
Merci beaucoup, papa. Chef coutumier, tout le monde est rumeur sur qu'il est Mikolo sur Internet. J'espère que vous êtes au courant de cela. Compte Twitter, vous pouvez après un gouverneur à Sali, compte Twitter à Sika. Oyo comme Makambumo ko ya bien té. Compte Facebook, compte Instagram et tout. Parce que biso tout les médias en ligne. Tout le monde qui Makambu wana yango to linga ki to yeba. Eza yé to eza yété. Ya mama lokuta. Mama lokuta makasi. D'ailleurs soki otangi otali ndekongo bila. Aza bato biloba loba te mo iteke nyoso baloba buzoba wana nyoso eleka leka omoni ya répondant aza muta d'ailleurs boye aza muta makamba buzoba te. Donc aza kuna te. Ba makambo neza ba dongolo miso to loba na terme bien na lingala ya bien. Ba lingi Kinshasa ibonga te. Moni ezanelo mususu ba élection ezaneti match à football soki moninga gagner to pesa chance on comprend to yana ba idée mboko to ozelaka te biso tout ozala ba président de la république biso tout ozala ba gouverneur nzamba zaka na oya ya pona kaka soki aponiye ko sala motema mabete prière mabete po moni na mboko yo na ngongo ezana ba musuba o senga nzambe ba oke kutu nganga kutu abomata mwana epo mission ya ndekongo bila isimba te eza bien te. Ça bien été. Mayelo ozana ba idée ozana ngona yaka na ngonde ngobila lupangu na ye porte za sute ba bendi ma bende tout lupangu eza polele azo yamba batutu o bazana ba idée to bongsa Kinshasa ozonga kin label. Voilà, en tout cas vraiment merci beaucoup. Na ozwa kara moi qui question no benakana oyo lobi c'est vraiment très important. Si ko toni to yeba pe population bana posa ko yeba na ndenge au gouverneur na biso asalaki na yumi bato bakufaki kuna est-ce que ezaye toto oyeba te po mbutu ezokota yango wana nde ozomona bato population bazoboya maman mais kuna tozongi so nsima makasi bana richesse peut-être yo oza informé te bato tu bayebi ke makambo ya yumbi eza makambo ya lokuta eza makambo etali ndekongo bila te. Gouverneur azana mamwana te parce que eza bitumba ya dette ne banda na okala na 1945 babundaka na yebite so inde kongo bilazaka so yiwa abota mate na 1963 atu babundaka na 2006 sikoyo babundi susu du moins bon rappeler gouvernement central que akende kotala cause wana batu babunda parce que faut traiter ka microbe faut traiter ka mais à tout rendre ça pur pour batu bakufi batu bakufa de ndenge wana yo bota minota batu kufa ka ebele ndenge wana on comprendre kuna ndekongo bila batali makambo nyonso asa wana tozongi sima makasi wana ezaki makambo ya ba candidat mususu bazangaki eloko ya oloba na télé olego lobela œuvre mambo sala na Congo na Kinshasa pour ba candidat tout bazaki na bango bien oloba non français oloba non peu bien mais bazaki na bango bien c'est très important dans la démocratie mais na balo yo ndekongo bila betaka eyeba na ikaka parce que eza mambo ya mambo ya ngolo musu eza bangola boye bangolo musu eza bangola bo comprendre wana ezaki masolo ya grand ngolo ayo kota et puis n'insista kana lo wana ke na lobby teke ndekongo bila aleki batu nyonso na mayele na nyonso te na mais par rapport na lobby par rapport à ba candidat non il y a pas match ya mone salemi bandeko ba député provincial na pesi bango ba merci vraiment ndenge bo poni muto yo azozong sakisha soyo ezonga ndenge zalaki na pesi bino ba merci à trop ndenge bo sali benda momoni ke non ndekongo bila kamba aza pona batu tout na oyo balingaka ye na oyo baboyaka ye même yesu mwana na nzamba kitana si abigisa mena ndengono mais après yo boy yo mokileza na eza na ndengwana donc eloko grave yati siko pona ba nani ba député o babunaki na palais du peuple likoloka ya gouverneur ndenga bimaki okoloba na bango te babundaki pona gouverneur te merci beaucoup babundaki pona gouverneur te merci beaucoup le même chose au eleka na kati ya Yumbi o lelo population congolaise ezo accusé
population congolaise ou ya diaspora na o bazana katamboka bande ko accuser plus monsieur le gouverneur pour na makambo o ele kaka na yumbi mais makambo ele kaka na yumbi c'est la même chose otomonaka ele kana katanga et son excellence monsieur Moïse Katumbi Chapwe balobela ka ngote o ba pique me wana ele ka balobela ka ngote ezaka non pleurté parce que tant makambo wana ele kanaka le gouverneur était là sur place c'est le même cas aussi tant makambo wana ele kanaka parce qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas informés baloba que gouverneur azalaka sur le terrain Balobas gouverneur Azaka sur le terrain t'es abandonné à poste mais au bisoto yebi tant que média en ligne to karamakamouto yebi que le gouverneur était là sur place m'a déplacé kazaki na maindombe o ezaka ena inongo o ezaka na kati ya mam yumbi wana balobela kangote siko pona nini o ya gouverneur de son excellence Gentini Ngobila ezokende même ezokende na nini moko abianti ezopesa lure moko ya bianti yo moni ya ndingini pourquoi et manifestant marqué par rapport au Elika Nakata. Comment était que la pression non merci vraiment de nous répondre d'avant. Comment était que yango moni ba journaliste Yamaele baza ebele yo moko pesa exemple que koto Elika ezaki lo moka pont de Congo bila ateli ba na Kishasa yango ba monta eloko wana ba profiter nango ke boy yo moko de répondre nango parce que so ke au delà au mona même na ba Congo bitumba zala una est-ce que bataka na motu wa gouverneur bon ya kamuna ntseza mutema mabe ala yeke na ngo mutema mabe bitumba wana esale maka il faut eloko nazo senga na bakonzi ezandeke bakenda retraité cause pona ni batu ba obunda so iba owela mabele botali batu basambi batali ke non koto yo bo na raison te boti ko sama mbo wana de ay ozala bien bino pe o tika bango basala baboye. Vous comprenez que au traiter na information de tout ça là au traiter ba fièvre faut qu'il y ait na microbe infection ils ont payé ça ils ont provoqué moi na fièvre on peut c'est qui c'est ça après qui ça moto mais et au boma maladie tu quoi ce que ils ont senga quoi attaquer maladie on est ni pour na ni ba to boma parce que ça n'a rien à voir d'ailleurs ici les cas ya maman ya kalapo bana Kishasa tout à comprendre que babamba ye mopo azalaka na course ezali batu kozo bazolo bela mingi ngwana azalaki kuna eleki déjà balobi asalinité azalaki kuna makambo elekana ki akokaki ko traiter ngote elekana na présence ne awaye na ville na kati ya capitale zela na idée il faut yeba makambo nini ya retraiter na makambo nini mutu a retraiter te bolingo koma na place nzambe bobanga nzambe tsa lobana ngo président de la forêt bolingi nzambe tsa on comprend parce que ba makamusu c'est ça ya nzambe kaka mutu omona ngo même police ayaka na retard makambo salemi jamais yo va inanda kuna yo bandika police yaka kuluna ye awa ke kuluna yete kuluna nde akoti babugi ndaku ndo mo luka obenga police ba za nzambe te wana na police. Donc, kuna makambo wana yango nazo son de konanga mais za makambo il est cas déjà. D'ailleurs yeme numéro 1 ya ville à Kishasa azana posa esu ya makambo te aloba te alimisi batutu oyo ba pakola e buzoba na makambo atina te azana besoin de ya batu nyoso mutu nyoso aya na idée na ye to tonga vilo makambo na DSC le cas to pesa ba idée ndenge nini mokonzi ya ko réussir na mission na ye. Merci beaucoup makambo ne le cas mais un moment makambo ne la cas mais pona e sala ka bakufi bakasi bazala basu bandeko na bakufi baza bandeko proche kutu ya Ngobila na bandeko na ye ya mama moko papa moko na liwa na bazali donc eza eloko te ke nesike Ngobila za mutu ya yumbi te atindi ba kendo bo mboka moko te eza nde bandeko na ye babundan bango mibale bawelani mabele elo bandeko na ye bandeko na ndenga Congo parce que oyebi na ba œuvre ye abetaka na ndenga Congo kutu te na ndenga monde parce que asala société munene na poto oui et puis ça bana Kishasa misala bana Congo misala vous comprenez oui ye abetaka na aza donc na rolo banitaire menini yaza mondial
Parlons de la diaspora, parlons de la diaspora. Mondialiste, mais donc il y a musique à un niveau modo merci beaucoup, société à sala wala kishasa kate là pardon ya na expliquer mon kepoto ozonga te ba ndenge à sala bani na ona poto habiter na zwa mayelo aye na ngona kishasa aye à investir à sali ba société na ye apesi bana kishasa misala apesi bana ba Congo bana Matadi bana ya Boma bana ya Mwanda apesi bana Kisangani bana Lubumbashi misala siko aye sikoyo aye awa na kishasa topesa ye maboko totsa na maboko ya Nzambe totsa na ba prière topesa mayele toyana ba idée ndeko ngobila yambaka mutu tu na ndako na ye abandaka 6h azo yamba yaka na ba idée ya bientôt tonga kozala te ke na bloqué boye po je beba azo échec siko tango je ezo beba bana na yo nde ba souffrir pe ngola je yaka na pierre na yo ndeko ngobila za ouvert ozela mutu tu. Donc, yango wana tozuite yo pe ozwinde wonanga ya mwasi bozuite nga na zuite na zuite ndenge tozui tolinga ndenge ozoloba maloba nozoloba na ye moko peti ndenge azoloba akokisa mwasi kokokisa ngo yango na lobi yango na sengi aide ya mututu parce que eza na liboso ndako na yo moko nanu omonde mozanga na kozela te liboso ndako na ozela ndeko ngobila aya kolongola salite oyo te liboso ndako na yo yaya ndeko nanga ya mwasi eloko nazoloba yango ye moko akokoka te aza Nzambe te liboso ndako na yo po bongisa ngo yaya po tika molimo na yo ozwaka toilette banini na yo bosoto na yo tika yango na balabala est-ce que ko changer te fo ndeko ngobila yo yebiso te on a posé changement on a ça problème yanga yo ye bokonza ngobeleza ye yo nga ya za gouverneur yo posa gouverneur yo pesa la gouverneur na kwena yo aza gouverneur ya mututu to tsa maboko na musala to bongisa environnement na biso to za la propre to bongisa mapango na biso libanda. Merci. En tout cas tous avoir conscience to changer biso moko na to changer ba mentalité na biso po esimba soki batiki moninga za la chef akumba masolo donc ezo senga contribution à tout le monde bazana senaye soki bino botiki au matanzete nde fo botindika e po botindika e fo boya na ba idée les bino boza ba jeune bozo ya boya na ba idée asikatala biso bo porte na eza ouverte alors c'est la batutu baya na ba idée baya na pierre na bango bana poto ndeko na bino mwana poto ye wana azuma solo boya na ba idée mayele wana bozikuna boya na ngo bozonga kishasa ba okanga mudute président na biso Félix na pese bambota trop président o aza pembeni ya population c'est mieux photo lobang to lobelang to pese bambota trop donc c'est ça quoi makambo eza bien to kende bien to ya na ba pierre na biso ba idée ba nini amoni azana mwana eloko apesi poto bongisa. Parlons de la diaspora, Toyebi, son excellence Gentini Ngobila, Azamouana Poto ya solo, net son excellence monsieur le président Félix Tshisekedi, Azamouana ya Poto, donc ba ngonde ba yo konza siko Kishasa ba na Poto ba ngonde ba kondi Kishasa, oh eza nouvelle tendance télévision, eza suivi partout dans le monde entier. Ndo ba otalo boye mokili mobimbezo mono directement. Son excellence sikopo na bano a poto bato bande kona biso a diaspora o bazana diaspora to yebi ke bande kona biso a diaspora aza première personne na balanda nouvelle tendance télévision o ba ebité aza première personne na sala société à gardiennage na poto apesa bande kona biso ba combattre ba tebele apesa bango ba emploi si ba kuma ba patron ba kuma ba oui ba kuma ba patron na kata ville province ya Kinshasa grâce na ye merci beaucoup son excellence ndo sunga ba tumusu peut-être peu ba frère à scolarité na biso tito comme journaliste et ou tarawana siko lelo a promettre bisoni ne parce que a créé un emploi siko lelo ya commis gouverneur de la ville province à Kinshasa a promettre bisoni bon merci na ngana bon ça ba projet ni na azana opona biso na azana opona ba diaspora na pona biso bana Kinshasa ya solo merci beaucoup na ngana bon ça place le bail kokonza OK na moi lingala moko un peu brut kokonza eza mwa makasi bango bakei ba ndeko ngobila akei ko appliquer oyo mibeko ya mboka esengi na ye pona kosala ake kosala musala kokonza te kokonza eza mwa terme moko eza
moi ma be mais pour na bandeko ya bandeko ya diaspora bandeko to bazana mikila poto baza partout na Afrique ba ya na ba idée na bango ba ya mboka yango tozana ngoka yango Congo kaka côté musu toke kaka toke ko to luka mboka yango so kangi kaka opo ngobila za mutu ya province na ngate na osala boite yango te Congo eza na province kutu te Congo toza moko moninga zui bokonzi wana to ya na ba idée to pesa mayele ke ya oleka ko banda ko kende ko monter lo mobo yango te osali ni no bandolo ba commentaire mo yango te toza na respect na baninga oyo nzambe mutapesa ka bokonzi to ya na mayele na biso po biso tout oza ba président de la république te biso tout oza ba premier ministre te to oza ba gouverneur ya ville eza munene même mukonza oza ka moko moninga bimi to betele maboko to pesa ye chance to pesa mayele to baxela ye to ya na ba pierre na biso po akende de l'avant. Et puis toye pona makamolo baki ya suka ya soki ya osala nini ye a osala ebele nga obenge monsieur le bourgmestre a osala ebele bo mona pena gouverneur mo mais ba pesi monsieur le bourgmestre oui monsieur le gouverneur bourgmestre wana aza mutu ya na terme wana laxike ana c'est trop akitaka na c'est trop sola wana mututu atala teke nga conseiller na ngavo fona yo kwa ya mutu mo batanga tina poto asisa ba classe yo te ye azana système ya munoka mukolo elumbaka solo mebi misaka makambo munoka mukolo atanga classe te mais azana ba vérité ya makasi yango moni na vie pe fo saka makasi yo ka pe munoka mboka po ba kolo wana ba ko expliquer ngo na lingala te akobetolo munoka na munoka na boala kaka pa ozwa ngombala mo transmettre ngo esalaka bien donc nande Congo bila tozana espoir que ekosimba mais libulu eza munene libulu akishasa eza munene bandeko nanga to pesa maboko to sala musala biso tout place tozali po to bongisa ville mais azana ebele bogomona na epsi bino ke bogomona bo sentir pena ke papa bopeto aye bo sentir pena ke papa bopeto aye ba promettait biso peka bopeto na ville province ya Kinshasa ba bopeto kozala balaka biso makambebele toti ba projet na makambu comportement ya mutu eza makambo nzambe eza teke so ngana pegi toza parti moko pegi azwi bokonzi nga na juite pegi amemi na mayele na soki esimbi te ngai moda na kokate te ezaka bongo te totika eloko wana totika rojizaka ba physique na makambo ba parti politique na ba parti politique eza na bato mususu babimi classe kaka siko aza na mayele ya mutu asi aleka mayele eza eloko mo babotamaka nango pe ozo comprendre ozo comprendre mayele babotamaka nango neti bapeti na nga ba Jospin bapeti na nga bapeti Zax maître Zax donc baza bapeti na nga oyo ya mayele pegi nsasa amutu mayele sikaza mukolo mukolo te donc pour vous dire que batu ba osepela mais tolobi te ke ovanda na ndako na yo luka musala te osala te po ba oyelo lipa na ndako te kende prière zonga ndako kende musala tosa musala na era musala na règlement ya musala makambo suto ye nango yango wana est-ce que oza prêt question bona otuna est-ce que boza prêt pour que musu aka lokoso ya omema makambo est-ce que so ba peso makambo okoka makambo biso toza prêt biso tozo luka makambo so oza la prêt pour jouer olobake bino mbanga bino bolobaka trop balobi ke Naomi zwa pa royo ya makambo ya poubelle kino bien poubelle boye mbongo ya batu otie na poche après tango wana ekomaka kaka poubelle eza ndeko ngobila azolongola poubelle nyonso ya Kinshasa kala mingi te azolanse opération bopeto 100 jours komeka kutu te mutu azwi Kinshasa yoka omoni bakino nde baza boye bana posa mutu akopesa bango ka courage ye wana Monsieur le bourgmestre, monsieur le gouverneur, monsieur le bourgmestre, chef coutumier. Monsieur le bourgmestre, la Congo, on m'a dit qu'il y a la posa ya muto yo aza pembeni na ye.
yango mo ngana obenge monsieur le bourgmestre po ya osala mosala tina niveau que place à bourgmestre na retard ye moko ya couvrir bourgmestre na ye na sens wana ba wando benge monsieur le bourgmestre ngamuna lakio ngamuna laki bana kishasa tocha maboko na musala ezateke yebisanga soki ndeko ngobila ba investir ba longola salité o eza na kishasa soki biso moko na to changer mentalité na biso te ba ye ba longoli mabele na nini biloko po ka niveau ma yeleka ba bimisa ngobo yo na butu na kindoki na oye oza susu otondisi bon ene bien sûr déjà est-ce que ba boyeso qui est vraiment kitoko et ça problème bande konanga ba congolais bande konanga pardon na yebi na ba commentaire ba koloba tazobo tala boye boye na yebi ba commentaire ponga na tangaka place ya koloba ndenge wana yo yaka na idée na obenganga na numéro nanga yaka na idée na ya bien wana tokokende na tout yo na mokonzi o proposer ye est-ce que vous êtes prêt question mo na otuna mikolo ceux qui sont prêts zo numéro nanga na kopesa numéro 00243 81 99 344 39 081 99 344 39 ozanga mo moda nazaka na bureau te o lo lendo ba yambelanga ti obenginga ozinga na yambaka ba numéro tout ata na yebike o lo babuzoba na mena oyoka buzoba wana après so ndima oyoka conseil na pesio so kipe o azana matoya oyoka ayoka ya tozana sengo gouverneur asikaye gouverneur asikaye na mupepa sika mupepe wana ezo senga Naomi ofuli ya yo Adèle afuli Nsasa a fouli, j'en sais bien, mais mobala Myriam a fouli, Jospin a fouli, oyo atie, mon pépé, exemplaire. Ozo bwana, toze la muntu mogote ke, po batumsu penda konga na websoke, awoke pena nganga, ponde kongo bila, esimbate. Suko esimbite. So esimbite, mais oza pena bana. Tope se chance, to yana ba idée. Yangonde masolo. En tout cas, merci beaucoup pour le kin de Konabiso. Moi, de n'enga lobby, biso toze la kaka, n'enga zoloba, pe ekukisama. En tout cas, tous en essayant ma casto comme dans la souka et mis en abisso. Nazaki, Naomi Abiba Nazaki, la question. Adèle, question si la raté. Question souka. Te Makambo ya retourne eze belé na bi ke ba aroyamba biso kaka parce que balobi gouverneur asika aza polele pour na population na ye. Bana kishasa nyonso bana beso yamba. Yango biso il faut to yaka na idée. Na lobi boye. Omoni te ke lobi ke population bakino baza na besoin mutu moko te azwa lisu poubelle ne abwaka. Omoni te ke kino baza na besoin baza sensibiliser bo ça net ba campagne mo be bo lancer tout makambo bo ba projet na bino wana nyonso ezate parce que kino azana besoin d'abord ya mutu ba travailler d'abord mémoire ya mutu oyo za pembe na pour abo se comprendre mutu za musika ne o comprendre yete il faut pousser na pembe na mutu po ye ba souci na ye bino siko makambo wana ba pona kata ba projet na bino na nini pona biso ba kino na ezate Adèle na ebisi okay omoni mambo eza ya yo ya ye yanga koloba te ozo conjuguer verbe trop que boko te nga ebisi bokonza ngobila porte balongoli lupango eza polele tolongoli kasi botoko bon tolongoli boana ezo senga pierre na yo côté wana yo za muta communication leka nengo saka ba mission bo sensibiliser bande kona bazala totika ko sala bosoto totika ko boka biloko boye eza yango po mituka oyo kolongola salité ko sala na ndeko ngobila tembe salité tembe ezalité après ba roti que la biso remettre ebi ke awe ko sala maté yango na pesa yo exemple ke na butu na nini na moyi ba longoli bosoto na carniveau ba matisi yo Adèle oye juste ozu ozongisi suna kasi omonite kende ko wana pe azana besoin yo poussa na pembe no ebise kende kokobwa travail wana ezana ya bino ba journaliste biso tozana biso nouvelle tendance ko ba journaliste bokoma na mamusu ya mbika kaka bino torokita sur le terrain na yo nde komonda na gouverneur tozali soutenir gouverneur na biso soutenir yena nouvelle tendance télévision na vérité ou réalité torokita sur le terrain pour na to sensibiliser la population parce que za mosala na biso pe média totika pe ko contribuer ba makambo mususu o ezala raté
Naomi Abiba malobombo kayo pour la ngana komina suka kesa suka oh na botola ki na munoko ya mwana pona oh il fallait kaka to tout nango parce que toi na besoin qui na biso zonga ki la belle quand même. Oui, en tout cas vraiment non kolobate yo ebi. Voilà, mérité. C'est ça ou bien. Ah, synthèse. Vous ça bien. Vous savez, va voir mon abete guy ou betanis voir mon cassé mais ya ma solo. En tout cas, merci beaucoup. Na babonye nyonso Congo check check. Tumemela kibino. Moko ya mboka na biso nyonso ya zana mode. Merci beaucoup Baïmboka, merci. De Komoda, nous avons commis souka na ina clôturer émission mais ce quelques mots y aura le basouka ezali malobasuka na tiki na mboka. Ah oui, on appelle si merci vraiment. Merci. Appelle si merci vraiment de boyambinga. Nazo ebsala na bana kishasa keto. To tia maboko na musala poto. Bon, ça ville moto on a Congo yango place ba institution c'est ça ville to gotia ba mayele penda izawa to zala bomoko to tika ba boye boye couleur parti politique to tika ba bloko wana to zonga oyo azana ba idée apesa ndeko nengo bila lupangu neza polele yaka lukaye Vandi opesi mayele notala place boy ngana mona ki zala boy po boy zala boy mboga batonga onde ngwana batonga onte ko kanyo good muninga simba te po ya okritike te wana même nzambe alinga bloko na te. En tout cas, on apprécie yo merci encore pour la seconde fois et puis batuto bazolanda balandi biso na minito vraiment apprécie bino merci trop toza wana pona Koyeb Sabino ba vérité même Mamuso ya lobaki ya Twitter wana ya mama lokuta ndekongo bila azamu tabi koma vraiment ya Twitter wana boyoki ke vérité ya wana lobate azamu tabi koma donc même bana kin ba ebike ya makambo ya lokuta nyoso wana bozo mona na ba internet wana ba YouTube akoma boya akoma bien ou mabe eza été merci beaucoup merci beaucoup c'est Mozaki Royambo félicitations notre gouverneur et papa mon papa sika nga no bingonde papa mon papa sika parce que on a pesa nga confiance on a pesa nga confiance donc bo pesa confiance ba pesa aka confiance on ne sait jamais so pesi mutu confiance te rolinge ndenge nini ye pe atazana ngo a repesa mara mettant confiance zo mona et pesa ma comme il faut te et c'est le comment ya malamu te. Quant à moi je vous laisse dans la canal la binotre Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo.